Pote fumu kimbanga zaki na nkamba mais azali sous du banda nkamba. Azana kata iso nkamba te. Pourquoi? Total sabato eza bosolo boyebi vérité. Olandi en plus il peut même yemoko mbuta na kata nkamba aza pe na bitumbe belé o batu babundisaka ye. Total sabato eza ba réalité. Fumu kimbangu mulimo santo, fumu kimbangu mutaki mpevi. Fumu kimbangu asayela ki nzoto tasayela ki molimo. Posoka asayela ki molimo nzoto mais azika na fi. Hein? Mais ne ba souda ya bimate. So pasayela ki bokibo nzoto mais binyangu na ma message yo ya tika e kokisa mate. Est-ce que pour mona ke molimo nzambe eza na musicien moko ayemba ki mokola liwa na eba kake osani. Beta. Voilà, il a comment le nom Simon, Lutumba Simon. Ingeta matondo. Mukola kufa ki voilà. Mukola kufa ki beta kite. Mbule beta ki baka ke beta ki. Ingeta. Ato bazana so ba yebe église na solo ba. Dans les mamolangi. Ya mamolangi. Mais nazaki ndumba molimo na sami na tous les sortes d'église. Nyonso na ba makari na kenda. Olandi mais mokolo moko na yo komona fumu kimbangu na chambre nanga. Ngakuta benga ke ndoki. Ope na kokai koloba na lobaki. Mais moni mutu aza géant. En plus ma colonna est tout à cete. Mais esika oya zali moi makasi ato tie maboko no boye dusula. Total saka wana nzambe oza bo solo boye di vérité. Mais na sima nango pe na ko pe suko wanga na fumu kimbangu. Na zonge na kaka mu Yesu. Mais na yokuta na siko na kamoko ya mbasu ya gorge. Oyo za cicatrice ya mbasu. Matama na ngani balé. Batobola ngondenge batobola kalila le orange na kokata boité mais faut pas côte sango boy opération na côte comment 15 jours na zemi mais ba minganga balobaki soki na biki faut ba bimisa mwana na kufaki ngape na tika na bota isute mais tant na bimi na koma na boti pe na sima pe susu na boti lisusu mais na kati na koma na yo mona sutu fumu kimbangu elongo na ya kimpa mais bango bazongi singai mais binyangu fumu kimbangu alobaki na 2001 un secret kokisa. Demoni va vaquer l'épidémie. Makambo belé. En plus makambo belé comment komi bimisa. Mais badia ko sala makala mais moni monde comment bimisa. Au moins na passer muso ko kuté na moninga na moi mbad. Oko kuta kuno kesu kuno kimu kuno kota ba ya boy. Oko kuta juste numéro 1 PD. Hein? OK sous koto tourbillon. Babilo ko la badia ko sala makala mais ça makambo nyonso tout obosa mabe. Vulu zikimbanga obimisa ko libanda. Et à toi, bimisa neto nanu pe silita ko bimisa penja belé akolika. Et tout ça va dans nzambe za bosolo boyebi. On ça pasteur ba bete la biso. On lobi kasi longola mutu. Chala mwana eza le kuta na mama kitama na boyango. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete. Et Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours Bozo Kalibakou, on a vu sur la 4 chaîne Abino, Yann Nazareth TV, la 4 émission Abino Table Sainte, où ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à une équipe Mobimba. Il y a les Nazareth TV, un grand merci à mon PDG, la servante de Maman Tiffany Mokoya pour nos confessions personnelles. Je dis un grand merci à Babouné Nabiso, toujours bon message, on a vu sur la 4 chaîne Abino, il y a les Nazareth TV. Lelo est émission invité dans la Yamkoya, Lelo Vimiskize, ils ont invité moi très spécial au Bolera, au Bossepelane, avec Maman Kitambala. C'est avec elle, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne, les Nazareth TV, tout sur vraiment, ma solo et Belina, Maman. Avant d'abord, on a présenté Maman Kitambala, l'ancienne à la régie, sur Katiku, Difiaba, Nanzambi, au Saba, Nanzambi, le Komo, le Sa, comme on dit, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Kaka,
Yambalo ya daba pasteur bakokata. Katela. Bina na yo. Yambalo ya daba ministre bakokata. Okay, toca a roda. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Pote fumu kimbanga azalaki na nkamba mais azali sous libanda nkamba. Azala na kati na histoire nkamba te. Pourquoi? Total sabato eza bosolo boyebi vérité. Olandi en plus il peut même yemoko mbuta na kati nkamba azape na bitumbe belé o batu babundisaka ye. Total sabato eza ba réalité. Fumu kimbangu mulimo santo, fumu kimbangu mutaki mpevi. Fumu kimbangu asayelaki nzoto tasayelaki molimo. Posoka asayelaki molimo nzoto mais azika na fille. Hein? Mais ne ba souda ya bimate. So passer là qui nzoto mais binyangu na ba message yo ya tika eko kisamati. Est-ce que pour mona ke molimo nzambe eza na musicien moko ayemba ki mokola liwa na yeba kake osani. Beta. Voilà, il a comment le nom Simon, Lutumba Simon. Ingeta matondo. Mokola kufa ki voilà. Mokola kufa ki beta kite. Mbule beta ki bakake beta ki. Ingeta matondo. Et ça tota isa mutu eza bo solo boyebi vérité to koti na monde spirituel parce que landi omoni na se na moi oyo batu nde bazobunga na bango nzela nesi ngai na kobeta moi témoignage ya vinanga na sambela na tous les sortes d'église mais mokolo moko na province du Zaïre na église ya mama Olangi ezaki na Prasia Mo Carmen bato baza na soyo ba yebe église na zoloba dans les mamolangi ya mama Olangi mais nazaki ndumba molimo na sambela na tous les sortes d'église nyonso na ba makari na kenda Olandi mais mokolo moko na yo komona fumuki mbangu na chambre nanga ngakuta benga ke ndoki ope na kokai koloba na lobaki mais omoni mutu aza géant en plus makolo na ye tout à sete mais esika oyo azali moi makasi atotie maboko no boye dusula eza totalisa ti mais kutinga na église ya mama Olangi nga na témoignage ya vie na nga na mona bible na nga na fulu na landango pe kei pe sala mabongo ingeta matondo mais mokolo mususu ndeka to utaka ba église na Yesu na bible mususu na koti na ndako to sala prière ensemble na moni ki panvita na oki les messages na ngeza mbula imeto ozwazwa na yeba ki panvita te mais na tanga komone 3 fois ki panvita 3 fois na kima kote na olinga na kima ya ko maravanga na fongoli porte tine église bangunza na kabola antenne na cheka maboko na nga boye batu bafanda ki boye ba telemi na ba oba zwa molimo te bazuki mpevi chef spirituel wana komboneza na ki kudianganga mboka soyo TKB atelemi ba moka lobi mama nguya yo ko visiter biso uti musika total saka wana nzambe o eza bo solo boye bi vérité mais
na sima nango pe na kwa pe suku kwanga na ngafumuli mbangu nazonge na kaka kimu Yesu mais na yokuta na siko na kamoko ya mbasu ya gorge oyo za cicatrice ya mbasu matama na ngani balé batobola ngo ndenge batobola kalilala ya orange na kokata boite mais faut ba koti sango boye na zemi mwana na libumu akufa tofine kitanga libumu ebi bangana monoko mais kokima ngana kima kana ngaba yo bimisanga lisusu na mwanda bato ba ebi mwanda ba bimisanga na mwanda to komi na frontière ya Yema muto abimisa kinga ebisi bakuta lisusu na bangunja mususu ebisi kana sena biso soki omemi mwana bino na hôpital direct ya kufa bo memi na église ya bangunja na makelekese na mwanda donc bato bando c'est biso bazaki pe logique ya muto wana atali ouais muto wana talingata na kimi kingunja kuna na yokuta lisusu na bamba okay ya na biso aloué mutuka bakena nga na église ya bangunza ya makelekese tant na komi bakisielo mususu alibaki ketoko ko prophétiser été chef d'antenne ya bi moi so mbaso babwakela ki ezalaki ya 10 jours mais lelo ko 15 jours akufa lisoti basale nga ba cérémonie malade ezaki na kati mamoko ebimi libanda na déformé na komi lo njoko na komi jaune loka bido 5 litres conscience ya kibomoto ekimi basali bakangi banzela lokona zaki na zemi tofile zo kitabo ezo bime zo sala batininga na hôpital ya Baki ya Kitona mutasanga opération Général Mustafa bato ba bi Général Mustafa na Kitona sika ba soto ba kina formation ye mutasanga opération ya de matama ho mbala moko na sima ba opération na koti koma ya 15 jours na zemi mais ba minganga balobaki soki na biki fo ba bimisa mwana na kufaki ngape na tika na bota isute mais tangu na bimi na koma na boti pe na sima pe susu na boti lisusu mais na kati na koma na yo mona sutu fumuki mbango elongo na ya kimpa mais bango bazongi singai tangu na lamuki mobai na ngazaki wana zaki na hernie na simbi asubi makila première bikamo mais tangu na zaki mona mokie ba partir ba 9 ans 9 à 10 à 13 ans kibolenge na ngai na kosa mwa mai na sambeli na pesi motabiki na zui mwa oil na sambeli na pesi motabiki mais tangu to kokuta na elongo na fumuki mbango lolenge na zalelo azokangola nanzela fumuki mbango bato bazobika bato bazozwa bikamwa elongo na mvuluzi ya bandombo matondo yango tozotalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité fumuki mbangu aza moto ya baventure te fumuki mbangu moto nyonso toyaka na nzela na ye na bosolo na boyebi mpe na vérité azwaka oyo ezali solution ya baproblème na ye ngai na ndimi na fumuki mbangu elongo na balongi elongo na bankulu témoignage na ngai eza molai bato mosusu bakoloba mama kitambala ntango mosusu ozalaki na kimu Yesu ozalaki mpe boye te mais ntango oyebaki fumuki mbangu mais tomonaki ngai ntango nayembi fumuki mbangu na bamba meme lipapa naka na fil de fer ntango nayemba fumuki mbangu nalata meme lipute toboka naotalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité ezalaka nini tozofuta baprix po te eza na bambote ebele bakoko na biso bankulu batambolaki na kobanga nzambe te bamiso batambolaki na kobanga nzambe ntango biso tokomprendre nzela solo tozofuta po te balobi soki moko akangola mina libota momeme babikisami yango totalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité tolongwe na papa moyindo fongola meso mwene ane ya zebula oyo tobaki oyo eza 2022 papa azokipe te fongola partout oyo totalisaka bana nzambe na message oyo molimo na nzambe ezotalisa elongo na fumuki mbangu mikolo toza na mai ya chukululu ingeta moi chukululu ezolongola nyonso moto azali na bamari de nuit bafemme de nuit problème ya mokanda libala oyo nakotisa badossier babengaka nga te oyo nazwaka mokanda te oyo basi bakimaka mibali bakimaka moto aza na baproblème oyo ya voyage oyo baestroka lopango moko baliombo sokolama ya chukululu moma ya chukululu oyo eza révélation mpona mai oyo to eza yo moko kaka barecherche osali te nga asala barecherche te mpo nga te eloko na fumuki mbangu na ya kimpa bato alisanga quand même bato babikaka na bakisi bato alisanga nga natanga mosala bakisi te ke navandi boye na bandi otanga ozwa pratique osalisa te mai oyo découvrir yango nde ingeta matondo oyo eza chukululu chukululu biso na bakilongo na biso okoki kozwa consigne otie mai ozwi elamba pembe ndenge eza boye okotisi na kati okamuli yango okopoli moto
tango opopola moto nyonso ya mabe ezolongwa ya malamu ezotikala omoni mpena ke nyonso tu ya ye komi peto ingeta kasi tolongwe tolobaki ke papa azokatula nyonso tu ya imbi tango papa azokatula nyonso tu ya imbi azolongola nyonso tu ya mabe ya kufa ya maladi tokomi na moma papa zibula fongola nyonso kokipe te même na gouvernement zibula sikoyo tokota 2023 toza na moma ya purification po moto azala peto tango moto na molimo quelque part baodéclare na lolenge ya mabe c'est que nyonso tu yokosala na nzoto eza pamba mais na molimo tango moto akomaka délivre ndi akakolata nzoto est-ce que landi biso toza bataki PV tolingi motu azwa nanu délivrance na molimo po te motu tango na molimo azwi délivrance c'est que nyonso tu oyo azoluka kozwa pe bato baza pembe bakokopona ke motu wana akangolami motu wana pa azwi changement motu wana pa azwi mosala motu wana azwi libala motu wana azwi mwana mais quelque part ton na bazo déclarer na lolenge ya mabe c'est okoki ko changer pe ba pasteur okoki pe ko changer na yo ba église mais ozozwa solution te mais oyo li moment moko ya purification motu azala libéré na molimo po te message ndoto ezalaka message monene na vie ya bana nzambe mais eza pe na ebele abandaka kolota pa moni alamuki abeti mais akoma alali aloti alamuki bandoto ezochape akopo ete ke na lota kini na monaki nini eza siko wana eza siko nini tokobenga nini esprit na yo eza touffé mais touffé déjà elembo na yo mutu fo komonaka mutu fo kolotaka po te na mabota oyo tobota bino baafricain mutu na kati na libota bazali na bapouvoir na bango mutu nyonso na kati libota nyonso baza na bapouvoir na bango oyo tata mokei na nyonso tia kati na mabota mais lelo ekima à cause ya bikota-kota mais toto yo kotaka esika moko mpe na koluka kombo ya tata mokei na nyonso mais kuna baobela na bango banzambe mosusu yango biso tolobaka tozosambela tata mvangi tata nzambe mokei na nyonso oyo akeli bitela mosusu na se na moi po akeli ngai mutu yango nzambe nazobelela elongo na fumoki mbango ingeta esakotasa bato yango siko mai oyo eza mari de nuit femme de nuit tozoloba oyo eza lupema na lupema tobi oyo eza tchukululu ezolongola nyonso motu aza condamné na molimo bato baza na bamari de nuit baza na bafemme de nuit akotisa dossier azela babenga rien mosala eyaka te nzela voyage eza te abima na frontière oyo azali akota kote mosusu bakale na mosala totesa bato eza bosolo boyebi vérité oyo eza moma ya tchukululu yo mpe oma teke olandaka aligné mona bapaster mpe batekaka bamai non otekela o te bamai bajus ngakutu na etilisaka mai banda kala mai nde mboka na ngati polo c'est la vie mwana alobaka zwa mai zwa mungu abenga libango maki tambala eza fichier ozwa bimiango atikotaki eza na bato ebele bazobika na nzela mai moto ana États-Unis na Philippines ayese zwa mai sana sambeli yango azwi bikamwa ngata na kisasa me moto ata ya Philippines États-Unis abima maki tambala lelo namonaki yo ekamusanga te mpo molimo ya nzambe edeplasaka nakofa mpe na bureau nanga toute la journée to semaine moba na bimi te mais nayambi moto ayebisenake lobi tokutaki na obikisa ndeko nanga na nzela siko ekamusanga te po eza molimo ya nzambe esala mosala ngai nde naza bonetisaka mai mungwa potango asambela mungu ebaluka bamasasi lobi bauzi na bato nyonso bakombatra vie ya moto moto aza mosika natindelaka moto mai nanga te me moto aza mosika nayebi se toka mai tosomba mai soma mungu anasambela azwi bimiango so oyo toza moma tchukululu oyo toza moma ya tchukululu mutu aleka to ayebi tuko toza moma ya tchukululu ezokatula nyonso tu ya imbi mutu aza na problème ntango ozwa mai oyo azwi kimia ya baproblème na ye mama kitambola aleka bemission pamapamba te ngai aleka mpona apesa message na bibo meka tchukululu ingeta matondo. Voilà, Maman Kitambala, tu continues toujours l'émission na biso. Maman Kitambala, tu bêta d'abord à faire. Après, c'est bon, mais c'est bon. Tu peux le mélange à biloko belé. Et ça va maïté. Maïté. Ah, tozana bampeze, bakuaku, bandoki ndoki, bamomtola. Tota mélange. Ingeta ya bokoko etalisi. Yango ezana kate zaka maya pamba te. Ah, to ba ke tchukululu. Yangonde, meka tchukululu. Au témoigner à Tikotaki. Même yo mo peso to sisi na peso moko. 2020 on a lingo kota na kamususu. Ingeta. Matoni. OK, voilà, tu continues toujours l'émission la biso. Maman Kitambala avant tout zonga source na maya Tchukululu ba 2023 maya Tchukululu. Nyonso. Voilà. Maman Kitambala kosa
ya mama kitambala katanga aza tia na tia moto na moto oh tia na tia Mama Kitambala to continue toujours na émission na Mama Kitambala toza na matanga to ko bumisa moko ya ba musicien ya mboka na biso Mama Chalamwana oyi bibia Mama Chalamwana zaki abanda zaki muyimbi munene ya mboka na biso lelo akufi atiki biso bon message no tongo ka ki non Mama Chalamwana zala biso te sala que d'abord ni Mama Kitambala oyi ka zala biso esala nga pasi po ezanzela na biso tu mais ça qui n'a pas si côté toli koloba baliwa mususu ezaka volonté nzambe mais baliwa mususu ezaka volonté nzambe te pe nzambe lolenga keli biso mutako yiko zonga to 7 fois ndoko zonga 7 fois mingeta matono nani na bilo ba totalisa totalisa ka bana nzambe za busulu bujete nani na biso te totalisa ba to réalité à mokili voilà il faut ça la passe. Et ça lève la passe. Et ils ont continué dans ça la passe. Mais ce qu'on lui voit à Mama Chalamwana était que dans PV. Est-ce que ça lui a mon normal? Ce qui totalement bien, tu peux juger mon touté pour déjà couper. Calcul en Zambie ça va compliqué. Mais les jours, moi que ça a mis là pour en Zambie. Et tu viens biso bangunza to respectera ba oui. Na ko beta. Isolo ya Mama Chalamwana te ndenge akomi putulu o esprit na ye ezali skonga esprit ya Mama Chalamwana nde telemi eza na pouvoir ya koleka moto yo ozotambola boye ozaka molimo santu te to ozana na kimpevete moto ozaka kimpevete soko kutani même na moto akufa na nzela okoyepa okufa po akomi esprit c'est que biso to respectaka oza milimo nazo respecter kaka Mama Chalamwana nazo respecter pe molimo Mama Chalamwana nakoki kosala ngo débattre nalobaki ezali liwa ya batamokili to ezali liwa ya Nzambe wana eza na juger mbala moko donc ate jugement eza pona Nzambe respect na molimo ya Mama Chalamwana matondo par rapport à l'organisation matanga na ende c'est pas ça qui ndeba kindo ko kundaye et ça c'est ezaki déjà hier ndeba kindo ko ingeta matondo de to yambi ba pasteur rebelle na ba plateau na biso pasteur so bi ke Mama Chalamwana molimo na eza na lifelo Mama Chalamwana asala la ki ngira ngoma pasteur ana baza tellement belé prophète pétage au to miso be ka prophète de nani de nilesi avant d'abord Mama Chalamwana ko fa d'abord message ba ke no musicien mo ya munene akokufa yo kelo ko na tal sabino yo moko ko ina place wana voilà ingeta matondo molimo na Nzambe e pasola ka mutu nzela pe krela mutu eloko esikelo ko ezate pe molimo na Nzambe e salisa mutu be erreur nenda lo besusu molimo na Nzambe lisusu Nzambe o no sota révéler que ça va condamner pourquoi bango bazaka kaka na pouvoir ya komona mabe ko salama mais tangu mabe wane ninge salama soki Nzambe révéler ki il faut akufa te il faut ya longola ngo po Nzambe révéler ki wana ba base na bango balukaka tala ngai muko boko sangisange mission na pasteur moko na yo cameraman même na journaliste oyoka mawa ndimbo na ko bete na bango liboso ya plateau bondima te tota isaka bato eza bosolo boyebi vérité Nzambe ko koloba ke Mama Kitambala to fulani okufa na 18h mais natali r na za 9h eza na état wana Nzambe tiki na 4h c'est na ba miracle babika moi pote Nzambe oya révéler que ça condamné mais pourquoi ka yo mona ki musicien moko ko kufa Nzambe ngo alakisa ki pourquoi yo kanga ki ngo te o ba base na bango ko yebisa makambo na te pesa nga kanda prophète d'église ça sali base wala zo makambo na bango prophète ko kisami na nini yo prophète mutu mabe salami bango ba pasteur bazana makasi ya koloba mais akolongola te o lobi likambu mais po longola ngo eza passe prophétiser à l'aise au lobby longola c'est très important longola au monde ni mutu kufa longola au monde ni mutu azana problème il y a ba mari de nuit tant yo lobby pe au sambeni au sali ba service a yuzui kimia yo bande o kangama ki kaka na kati na église abina botana nesi pasteur moko yo lobby na a lobby mutu azana États-Unis molimo Nzambe etali singa bandoki alibota na yo il faut ba ko yiba kala so dans les États-Unis pour ba que lo maladie ya tala omoni ba pasteur bloqué pesa nga kande o tota saka bana Nzambe za bosolo boyebi vérité
hein ba passer eloko pesa nga kanda ndoki soka linga ya il faut avuta transport aye kuna kata chambre no bomba ba kaleso no nyoso tout na valise mais ndoka te ndoka kotaka même tina sama belé na sala mutu busu délivrance to minenda kutokangi mais ya changer stratégie hein na kati ya ndako nange salama nangola Olandi ndoki bosele ba service bo minenda kwa bima te ma changer stratégie ko bima akiti 7 mètres sika pouvoir ezata tambola ka bimi asali makamna yozonga ale yesu ko yebisa mutu longola ba kaleso na bomba pondo ka famille bino yo yiba kaleso no personne malade à cancer tout ça va dans zamisa bo solo vérité et sika o bo bo solo vérité bo négliger ba olanda bestro mais ba pasteur rebelle ba ngonde bazaka ba men. Donc, on va comprendre qu'on a un zéla et on va dire qu'on est un pasteur. Un pasteur, un pasteur, un bicoudi. Un pasteur, mais le prophète Biba que non, mamoli moi maman chalamon ils en enfer, ils en allé de tourner. Affaire ango, n'a rien de toi ça la wapi. Surtout bito zone sur ngano sima, koko abota mama bino za. Koko abota mama bino za, abota mama bino, abota mama bino on sima. O va no béguer que même dans des émissions. Koko abota koko na bino na abota koko na bino na abota koko na bino na banda ko ba esa biso da 2000 aider mokile kufa nzamba zoya batata na batambola na basakoski lo ba esa biso bongo te ke na 2000 soki dede ke nzamba zoya zo boma mokili omona ngo mais binyangu fu mukimbanga lo ba kina 2001 un secret kokisa te moni ba vaca épidémie makambo ebele en plus makambo ebele comment ko bimisa mais badia ko sala makala mais moni monde ko bimisa au moins passer muso ko kuté na muninga na moi mbadi oko kuta kuno kesu kuno kimu kuno kota ba ya boye oko kuta juste numéro 1 PD hein OK sous koto tourbillon babilo ko la banda ko sala ngo kala mais ça ma kamunyo surtout au bosse mabe vulu zikimbanga obimisa ko libanda pe azo bimisa nzo nanu pe silita ko bimisa penja ebele akoleka et tout ça va dans nzambe za bosolo boyebi on ça pasteur ba bete la biso sur lobi kasi longola mutu chala eza le kuta nga mama kitama na boyango ingeta nazo respecter molimo wana et si kazali molimo ne respectant tout ça continuer ni ba doit biga sa génération ba na rolata mabe abimani za ki mabe tout ça ba nzambe kutata la pe la télé tende singa mama kitambala na yebisaka bato tango molimo nzambe ko toucher yo mutu otindo te nesi ngai écoute mukonja ba tuna baby ndena bandona ta ba tuna baby c'est d'autres ça bato eza bosolo boyebi vérité mais mukolo molimo nzambe kota ki kati nanga so na ina valise nanga to na garde-robe na ina zwelo mo ba mukuse na lata na bibango libanda molimo eboyi oyi ko zela yo ka robe munene mais na sape na ba robe te to lingaka molimo toucher mutu ko juger mutu te ninga zo sala kindumba ko juger takto yo vandi mutu akufi yo mona kite oza na problème na mokila molimo Engeta, on a un problème dans mon molimo. Pourquoi on a qui molimo on a tenu les obim. Tout est ça dans Zabo ça bosolo baby vérité quoi. Et le qu'on a hôtel ça bateau ça bosolo baby vérité. Ngunza azwaka message même ina kati ya takto ya vandi. Et le comment m'a bien salama mais Nzamba il l'action peut permettre en et salamate. Mais ceux qui ont distrait ils ont un problème dans mon molimo. Pourquoi mutu ana kufi yo mona vite. Pourquoi ba yibi mutu wana. Et ça va servir c'est bien parce qu'il va monter musu batie na njeta mbila d'autres sabato ça bosolo baby vérité hein mais ma pasteur tala mukobo sangsanga ko bo sangsanga penja na pasteur ta moko penja bo sangisa boyo ka plateau ndenge usuko ye. OK mère maman qui tambala to apena événement moi aux passer lobby le 25 ba bibotama ya Yesu botama ya Yesu na habité aussi ici des émissions mais tala makambo yo ngoko Noël botama ya Yesu ngeta matondo balobi mboa azaka na makolomine mais alandaka ndila moko apere tchazo beta pe le 25 ans eza problème te ozala te na olta saka bana nzambe za boso boyebi vérité yo bi le 25 décembre mokola botama ya Yesu ngeta ngana feta ngota conseil héritier ozala te na conseil héritier na ozala te mais abeta ngeta abeta plein koloba plein to koloba plein te eloko na ngai na zongi so lisusu na pa na concert ya Fali ba pasteur baleki balobi ke na concert ya Fali ko to mbule robeta Fali robeta ta ko ta kufa bon ba bulaka ngo eza prophétie o bon ba pesa ke eza prophétie te eza prophétie te ba yebi ke mutu ayebani
et si kaka oya kei il faut batu ba kufa batu ba nyata mutu ezalaka bongo allez bo meme nango allez bo mino to meme nango na prophétie les bêta même les bêta nango te fallait bêta na ezaka ba imagination et bi que si ka héritier en bêta on ça la plein batu ba kufa po batu no misu ba ko betu fumati batu misu pe ba ko ki kaka wana ba nyati c'est que ezabongo OK voilà maman mais ça prophétie OK maman qui tamba dans combien na suka ya émission na biso mot de la fait koza nini message de mes peuple lié fa to kabonanga na ingeta tota saka bana nzambe o eza bosolo boyebi vérité maman qui tamba la boyebi ya le kabe émission pa mapamba te ah toza la moment ya chukululu o eza ma ya chukululu moto nyonso oza na baproblème totangi problème moko te oyebi ki oza na baproblème ezotungisa yo na oloba te meka po biso toloba meka te zwango ozwa solution ya baproblème ya tikotaka elongo na fumuki mbangu po te oyo ezali message oyo mvuluzi ya bandombe elongo na ya kimpa zwa mai ya chukululu oyo même bato boza libanda mboka même boza na mboka nanga Congo boya kozwa mai ya chukululu tolingi tokota 2023 na mopepe mosusu mai ya chukululu mba utiliser onde nini ingeta matondo na komanda ko expliquer bango omoni ke non ça eso c'est mission ba kisite pona nini bato ebele ba fabriquer ba o ba ba pirater ba kisinanga sikoyo na lingi su te ke na émission na leki na ba kisi na tandi ngamo na yebi code nanga pona obeta oya mutu avazwa kisi mutu alingazwa kisi prostate alingazwa kisi cancer alingazwa o kisi songolo pakala o fox o mutu alingi pena te mabopiki liki banzoto na ngai ngamoko na na code na yebike na otila mutu a comprendre mais na kotia lisusu nini te po ba pirate matondo o toza na message ya chukululu ezo katula nyonso tu ya imbi ezo bebisa nyonso tu ezali ya mabe nyonso ezali ya bakadi ya pemba ezo bebisa ya kindoki ya bakisi ya bakadi ya pemba petit ya na tia omona blage chance no ya 13 ans ezongi fois 1000 elongo na fumuki mbango mot de la numéro de téléphone ngeta numéro de téléphone nango ngwana les affichés même biso to ngaka ke to yemba po esala pe bana na bien esika bazali ngeta matondo takimbangu mwinda ndombele kasi bayamina ngunza yakame oikuzikula kimbangu ya yetwala ni mukalengelaka abi o papa kota kwe tata zibula babonsolo kwa babosolo tata kota kwe tata zi onzembo yo ngaka koyemba ngo ezali national na biso penza na kimpevi ingeta en plus nzembo tango zoyoka yango mwa bolimbisi mokie nzembo esenga kotelema kote nyonso tozali me nayebi ke na émission ya biso ya lelo nga na otelema te me na otalisa nde yo ndeko moko oyo ozolanda ngai na moma oyo telema penza avec konzima même oza esika mabele eza te sala signe okangisa ozwi boye lokwa 4 kweni ata zwa mpenza signe ke nazwi eloko na maboko kanga yango mpenza boye lokwa signe ya kimpa tala esika soleil ebimaka zwa concentré mpenza longolaki mosuni kotisa ya kimpevi yolanda mpenza nzembo na konzima nyonso mpe lelela batata bapongotulendo tata mokena nyonso oyo eza posa motema na yo toyebi ke nyonso ezala malamu matondo ingeta imbila kungwa wa mbote imbila bibwezi bya mona pasi ya vela o takimbangu ingunza sivu imbila ebibwezi mukanda ndombe bibwezi byabyo mona pasi ya vela o takimbangu ingunza sivu imbila ebibwezi mukanda ndombe avo tuzizila kwe eto sikamoni wongapo asunzi tuzizila anga esunda tusumbe otubakesa tumakesa makimba ngutu siandama sikamoni wongako ingeta lokumu ezongepa mbangu
Joa Mungu Joa Mai benga de Makitambala Atwana Mama Tchukululu de Makam. Voilà, chers amis fidèles, nous sommes vraiment arrivés. Tchukululu de Makam. Ah, dans le moment Tchukululu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwaye. Je dis un grand merci l'équipe Moumima Yali Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, ma meilleure vie, Maman Titani Mokwa pour la confiance au Christ. Je dis un grand merci à Babouni Nabiso, sur ma meilleure vie, Skaboula Nabiso. Je dis un grand merci à mon frère Willy Kanda depuis Paris. Je dis un grand merci. La base mobile impériale depuis Maroc, maman qui t'emballa ma meilleure vie malgré. Ma meilleure vie na ba na nyon surtout ya molimo. O baza mokil mobimba ma meilleure vie na yebi ke le 31. Toza makamon photo sala. Toza na molimo epesa kundaki. PV kita. Tchukululu na tchukululu. Epesi ka ba na mbote na lingi bino mingi na koma fumugi mbangu. Na lingi bino mingi na koma mvuluzi ya bandombe. Merci. Okay. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Zambé à le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babako la kima futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oya mona na katempeni mama kantelobi. Masope mafuta toko kesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien.